oye oye zomo oye bolobi nini oye abil merda oye bolobi nini oye natunaka na ya kapsa na koja kikandi balobi nini nakananga bienvenue à kolela mwana bata mama semaine feti papa sans chéri yaka komona oye ba chéri ba kotuna oye ye mono yolele oye ngote banobeta folklore moderne ngana yina caché na kimongo na kibinda na se poser pe simbi ezaka oyo tie nzembo leteta lianga nzembo vient so Dani Dende Real de Madrid non na nzembo Dani Dende mère na ngamda pesa nga nzembo vadaye na yembela Dani Dende apesa la adama ya leteta susu adami na komo mona ndiye ba komo utiliser voix na ngai on ba été ambalo ngamoko na yembele na nga vie nzembo fiazaka pona afula nika petit na yekwa nga vi na ngeza ndule na poneka na yembele na ngai nazana ni cria opesa yi Nabino bandeko baladi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission na biso l'invité au bino nyonso bozara penza ebele bozara wana kozela pona kolanda émission na biso l'invité est représenté par Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise baobi ya bino moko lelo penza kande bozo remarquer to sepeli to yamba pona bino bienvenue succès. C'est comme ça nde babenga Kayazala qui ancien chanteur na kibinda nkoi akende pele amoro yembeli vie na efali pupa nzembo mesimba gite lelo pena to sola pe parce que azali su na kibinda nkoi te moro boto rozonga parce que na komi na bandal pe to komi na mbonda ya bandal wana esimba mapa na ye moko bienvenue succès to sola ngo tout au long ya émission na biso l'invité à mokolo lelo en attendant ba joyeux anniversaire na ba nyonso o bozai ko sepa mokolo na bino ya mbotama lelo mbote na o bienvenue mbote na yo usango mosi kitoko mosa leki nzomona lenga leki liboki mpoka na ebi na minute na mikili batuta mikili bazolanda ngai viens nga mavu bens mwana ya Paris ya solo azolanda ngai tuka bambote sika azali na honorable na biso Edi Maziku mutazo mema ngai mboko ya bamindele na kino komona tozokende mboka ngoni ni Russie honorable zo mema ngai Russie ezate ya koloba o ya histoire ya ndoto te honorable nso tozanika moko Edi Maziku pour misusu baya boye esimba te meye avana no makambo ngo azosala no makambo ezemonana pe danzaka nga moto ya délégation ebele bazokende na pese bambote sika zanza mabaksela ye mikolo kwa na yo moko pe ndenge susu lelo yambinga na banene zali na regret na bindino zo yambaka batu mususu nga o yambanga te en tout cas lelo en tout cas na sepeli mingi ndongo yambinga kwa. Merci beaucoup, Novalandignon, au Congo Millennium, la délégation amie Kili. Merci également, na vu à petite sœur, na propre, vieux Kams, émission, le lot vraiment, ce salami, c'est grâce à eux. Et merci à mon vieux Abili Merda. Depuis ici, quand on pense beaucoup l'andabiso na Mikili a pote ensemble avec champion Magouchi Ponsec, Mavou Bavou Bens, Bino Nyonso, Bavio n'a vraiment ya commune ya Bandal, pourquoi pas aussi vieux Timbo. Na linga rabino leki na bino ngoyeyo lelo to ana sengo ya koyamba bienvenue avant non bandama solo na biso tropesa non na balandi ya Congo Millennium moi avant goût bayeba musique ni bienvenue à betaka ezarande ni nyoboyo kana moi mukieka après to kata poto kota en lisolo. Bino na ngambo biso na ngambo oh bino na ngambo biso na ngambo héritier na liona kolela bienvenue lelie mawa héritier na liona kolela bienvenue lelie mawa mono yolele mama bino na ngambo yakapsa na kolela bino na ngambo bakosuka kamba kiroko awankotola kila kembo fa kombolo bana Luanda na koya palaka osha enda mabona petrongole bana kasala bienvenue koya kala mingi te bana Luanda o e mono yolele besise bese sonaji gira ichokira na lokozo osira ba o manto ba molire kurukutu ba wala kalibota bakosuka kawa mbakero kwa wankoto
Bino na ngambo biso na ngambo. Bino na ngambo biso na ngambo. Natawazo bino na ngambo. Etikanga na kotuna honorable ngana we. Osokoto inabailo yaka komona. Yaka kotala. Besise beseso. Papa na ngai basankusu mama na ngai bolomba. Honorable di masiku mana kwela ma. Masiku ya yo 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 yo. Alléluia. Amen. On a peut-être mérité ma boro nango. Bienvenue photo betelo pena ma boro parce que et ça lit vrai bien et c'est vraiment number one. Il y a Congo Millennium, Papa Ricky Dibendi ensemble avec Maman Zoli Dibendi, Langouli, Nzembo est vraiment et c'est Pélicio Makassi. Pourquoi pas aussi c'est ça ADG Babou Mavambu, Babi Golf, One Security, Ndema Solo na Kinshasa. Bienvenue to Solano par rapport à la carrière musicale na yo. Au bandaki musique na yo na Ajnini, toujours na Kinshasa to le opeto koyoke apenzo kolobelaka ndengo koyembaka ondiro uti penza outaka nde basankusu to ozana oka ya Kinshasa okolia wande mama alakisa onde monoko mboka ndengo oyembaka na pala kimoko. Ouais, pona ma na parole pesingai na ebi mama biso Mazenzongo esika zazolanda ngai na mikili ya mpoto na Chaber Nzongo mama na biso Mazenzongo na Chaber Nzongo bazolanda nga na mikili ya Paris esika bazali kuna na Europe na pesi bango bambote belé mama ya bana mama azaka na mutema munene Mazenzongo Chaber Nzongo mère ngai vraiment nga na bandi musique na nga na kin petit na nga mbayo sila yebi na bandi musique na nga na kin mama na nga azaka ko bina zebola vient na nga ale moka ayebi mamu na zoloba mama na nga alakisa biso alakisa nga kimongo na Kishasa na kena ni village na saka mama mkoni na omona mboka na bino be mboka papa ote ko mona kaka na timera yako dae nga mère mtalakisa nga kimongo tozaka na grand frère na nga yo dae nga muna tikala na masolo ngo tio mo ililo na zokoba nango après na na sode ave na biso shiga sode kitambo tango na yako longa kuna ndenge dudu kibinda uta kipoto aye kozwanga te to komo travailler na dudu si pe lelo bato ba ko motala nzembo ya Jeff Lete Tanjadi ezeleka partout nga muna yembaki yango nde lelo na lobite na sala chemin na ngai pour on a penza balandi ya Congo Millennium bayebi ke biso zarande vérité polele to yebi ke nzembo ya docteur Jeff Njadi Leteta ono tetela ke mafumbe tango yo yembaki yango nde mutesalaki ke dudu kibinda zumbongo amelio. Donc de bokabona dudu kibinda ni za masolo mbongo yango te. Ouais, za masolo mbongo mama nanga olinga sala ka eloko ka boazi eloko te. Na umel na mouvement na ndenge ba feri bazalaki na ba maison mère de héritier bazalaki ba yando la maison ndenga bienvenue na zalaki. Comprendre? Nga kibinda bando beta folklore mongo te bando beta folklore moderne nga na yina caché na nga ki mongo na kibinda na se poser pe simbi. Ezaka oyote nzembo Leteta lianga nzembo vient na so Dani Dende Real de Madrid na pese bambote sika za na mikili via yebi masolo wana Dani Dende na banana na nzembo Dani Dende mère na ngamda pesa nga nzembo vadaye na yembela Dani Dende apesa la adama ya Leteta susu adami na komo mona ndieba komo utiliser voix na ngai ona baite ambalo ngamoko ti papa Chiranda lo babota ma mobalo okufa mobali ya nga baite ngamona chano mutu na mope na tie mutu mamona nge simbi bavie na nga bavie Cabs bavie Roger Kinkani baba honorable Edi Maziku ba honorable Edi Maziku bavie na nga ba Cabs ba Roger Kinkani bavie ya bandal bakoti makambo yango pe lelo moni pe komosala nga pe bien to luka kaka ofuta pala batu balifanto na chike sala bien ba mère na nga ba Mazenzongo bakoti makambo comprendre yango nazo bunda yo mo pe monaki ndenge travail ndi nazo sala nga kota ko yemba kutu na ebite ata balobi okaba te okaba. Siko vraiment bienvenue to solo la tant ozo yemba wana musique ba mongo tant ozo kende oswara na obetara na ba matanga ra tonde te nga za na matanga te nga na betaka partout même na ba feti
même si on tient ndule na o ressenti que c'est bienvenu pa bati bele wala baga mongo wana zana kisi tozana kisi na zana kisi na nga ya makila na botami nango na zana kisi te na kezwa kisi so lungi kisi ba novagine ezali ba aspirin ba ebika bezali na botami ne loko na nzoto ezaka nga ba beti ba benga nga partout ba feti na betaka ba matanga na betaka ondule moko bona beti neti matanga ya ser na biso ne libomei na betaki ba vient na so bandal ba sai ko ganja so na beta mais na minute miki les obenga nga na komi soki na combien de vie hein na beta na matanga ser na biso ne libomei nga partout na betaka ngolo bateka matanga nyoso tu na betaka so chelinga ndule okomona nga na kobeta po ya mbalo nde na ye mabe makasi ya mbalo na ye mabe makasi na no beta musique yango me na no comprendre ndenge na zati o nga na zali na no comprendre te me na obeta ka musique ya bongo bongo mais siko vraiment na ebite so o cheto cheka ka po a choix zati siko ba difficulté nini ozokuta nango tango ozosala musique na yo tango ozoyemba parce que ko encadre orchestre ezangu bate na ngai na okuta na ba difficulté belé ngoni yebika ba caprice ba musicien ezaka mystique musicien na misasa na mamuna ye oya ko ya air na ye oya ko sala maboye oya ko sala boye mais yo ba leader fo zaka mutema munene so chekanda obebisi makamu ngape na ota na obeta na batu comprendre neti na miso clavier azate mais o basisa na biso yabetaka base abetaka solo accompagnement synthé yaza polyvalent yamona ba na minute loko clavier na tiki kuna na studio azo travailler ngana ya nano na basisa na biso loko pa popula nyonso ngomoni to yena ye to travailler pour la musala eza musala na ko jamais pe na ko négliger rendez-vous na yo et ça la bien te yo moza muta parler mutakati tozo kende place moko boye nzambe sa chelo boko ata batu basali bakale resimba de po tozo kende yamona ba ite fona respecter ka rendez-vous na ona ya nangana nde lobby obika kande to beta gina na beta ina matanga wana na zoyi moko koso ni na ba ite lelo vraiment fona ya na respecter rendez-vous na yo. Merci beaucoup, bienvenue. Mais tozoyoka liso ana pendeza mwa lisolo mo ezolo ba manami kilia poto na ndenga mukiete bienvenue mwana bandal kendaki pe koto abetaki musique moko boye po na fali pupa siko esuka ndeni musique wana oyembela ngai na yembela kai atalaka te na yembela vi na nga bandal yembela vi na nga bandal mais na yemba ka bika mambo ba bureau ka nde ezalaka na mona ba bureau ba so sanga ba marque bureau na bureau azoluka nini na ye asai nini atiki na nga bite ndule za vi na ngai nakena luka mutu o nga na oyembela o opesa nga makamu on kene na yembela na nga na yembeli na nga fere na koma obeta ba lever le rideau na le 6 samedi to obeta na grand libulu to obeta na grand libulu chaque ndule so na beti na samedi na fere samedi oyo elwa 4 ndule na koma obeta ba lever le rideau fere oyo mo loba na nga te petit na nga partir lelo on obeta ba lever le rideau na nga ndena bona koma obeta ba lever rideau fere au 5e ndule to obeta samedi na grand libulu na ville et comme village chez Temba et comme village chez Temba to koma obeta na vie ba bandule na ye non sona zoluka ka kibinda pe bima kibinde bima na sima wenge tambo abeta ba lever le rideau wenge après mwana Mobutu Sadama yo découvrir kibinda wenge bana ko beta ba lever le rideau zaiko mutu to bima ka na sima batu yonga la bina diembela na ngai biso musique na so mbondeza ka frontière te même ba misa quartier latin ya BCBG ya maison mère ya ba waze quoi so mbonde ebeta ba mutu basala nini bayaka pa mbondeza ka na frontière te exacte lokwa bokese msute misa wana akoki concert ya baninga msuvu te misa wana akoki concert ya baninga msute biso mbonde kibarate biso mbonda so obeta tous les orchestres ba misa orchestre bayaka wana biso za na frontière te siko bienvenue aux appels à moi ba cri na o déjà aussi au PCP vient na faire rigola autant azo lancer pas la kina e bima na kati to yozo ya na okapoenda za besoin kaka que afula petit na te nga na za na kaka na yembele na nga vie nzembo fiazaka pona afula ni kaka petit na ye kwa nga vi na ngeza ndule na pona ka na yembela ye na yembele na ngai na za na ni cria opesa ye nga mona zo boma na zo sala na travail ya ngai moko so producteur amona na bimisa na via nzembo beleti na bimisa na 3 chants na linga na beta 3 chants na générique so producteur amona ni asali makamu mais loko ba vena nga ba caps ba kotina mango mo soutien ba nini yemo kazana pona kochaka poa et ça la bien comprendre na bi batamikili o tu na boaki awa déjà
V-Cap Saza wana so bongo mona ngai V-Cap Saza mais na si na opesa be numéro na ngai et ça la bien mais so za besoin mabanga ba o bazana numéro V-Cap c'est ça la bien ngabe na opesa numéro na ngana za na studio na au travail na moi 3 chants na ngai na générique na ngai et ça la nga bien pour animer lelo vraiment to yambaki bienvenue sur c'est donc on a bas succès naé to CP sabino po ezambunda mais to ke na rythme ra lelo le bidon rythme ya onde maram bienvenue soki déjà to rôle kanalisu na moi deuxième chant po CP lisa balandinyon so ba Holanda biso Cécile Osango ba bi Kinshasa vitesse na maram nango bienvenue azoya donc eye eza bambunda bébé faila balobi to tuna bakato bofenda bazawapi Nicole Batafe Bobby Abino ya bandalier donc Toyo Kalisusu deuxième chanson pour cette fois-ci et c'est PSAP boss nangai Papa Ricky Bibendi mon boss et c'est PSAP encore pe Pichu Mavambu donc Gulf One Security pourquoi pas c'est PSAP Abili Merda abana ma solo avec Caps donc Torodila Abil Merda Abil Merda. Yeah. Abil Merda ngala bienvenue à la oh yeah. Zomo yeah. Bolobini nyoy. Abil Merda oy. Bolobini nyoy. Natunakana kapsana vaja kikandi balobini ninakananga. Bienvenue à quoi la moine bata maman semaine feti papa sans chéri yaka comment nangoye ba chéri ba kotuna ngoye ye mono yolele hoye osango mwasala kizombo na lengi ba journaliste boye basa mingi te na Congo démocratique na Kisasa journaliste respect boye aibi kosola na bato impoli efuta kata zana komi kitisa zara loka osango hoye ye mono yolele mama yeah, Mamorobini nyoye, bienvenue tu nina nyoye, wasokoto hina bayro woye, woye, mama woye. Na bolingo bebe mwana, na tuni ba correspondre ngata na robini ni bienvenue mawe mono yolele mama ye Dota kikanye bienvenue leli hoye Dona Monique mama sociale ho bienvenue leli hoye nalela mon général betu kanga makabushpo na Luanda famille kitamo na Luanda bienvenue leli mawa ye mono yolele hoye boya kakotala hoye ye tu manzolele hoye Besise bese soyi Elvis Mayele manda choufa na lukampa bienvenue leli mawa Elvis Mayele bienvenue leli manda choufa na lukampa bienvenue leli mawa oh ye boss Ali Boma ye na lukampa oh Dani Dende oh Real de Madrid Natunina kolela ngema ye mama wo ye tumanzo ele wo ye isenzo tema wo boyaka komona wo ye osango mama ye mwasa lekinzo mbona elengi mwasa sala kalisumu tena miswa nzambe wo ye ye tumanzo lelo ye ichokilole na oyi lokoso losila o yaka komona o ye bravo Maboko vraiment donc ça nous va droit au cœur bienvenue l'air morosoro yembi omona oleli vieux nanga Paulin Polesha o masolo donc vieux Eric Lusandu le noble yango masolo os osango le patron Dieu donné les lots ozana bienvenue lelani wone za ba mawa wone za ba nias na ngai wone gozanga ti wone soko na yembi bongo fona lela kaka
koto bato baza fo basentir te mayele nde yango wana wana eza baniance nde toyoka bato mosusu azoyema azolela bato mosusu azosala na ndenge na ye nga sikoyo kolela na nga sikoyo yango wana ya mawa mpo kolela na soki ebimi wana erataka te fo likuta ebima kaka fo likuta ebima mpo wana me erataka te wana erataka te jamais wana eza biloko mawa eutaka na kati bato nyonso oyo baza na besoin bienvenue succès parce que nayebi ke na minute oyo baza ebele producteur moko amonani donc mosusu aza na besoin ke bobeta mpenza masolo yo na ye bosolola il faut asala ndenge nini mpona sala tosolola numero nanga ezali numero ezali kaka 089 67 90 516 089 67 90 516 numero bienvenue yango wana soki obengi ngai ozwa ngai mbala moko mpo naza na studio nabetanaka 3 titres na générique so producteur amonani ekesala bien bamongo tu baza na balion baza na Portugal Belgique Canada partout ezala oza mongo ezala mongo te leki na bino yeyo nabosani te bana bandale bana kitambo bautu bana mikili ya poto mona na bino yeyo leki na bino ndeko na bino numero na ngai yango wana soki bobengi nga vraiment ekesalanga bien pe bolanda pe mission oyo vraiment émission moko nayebi te émission moko mona mwasi moko bosolola respect aza mpe na komikitisa ye bosolola na bato ekesala bien ma émission fo bolanda yango baproduit oyo toyebi aza producteur numero na ngai yango wana pesi ekesalanga bien vraiment makasi kwa oyo bosoutenir ngai tolobisa mpe clavieriste na mwa mokie aza soliste aza nyonso te mpo bato nyonso baka Tatiana vraiment olekana eka bwenga mpe na bato mo bayenga balandanga nayebisa bon bolandanga na Congo Millennium mpo mwa mabanga ndeka ekoma olesa Kinshasa bao mpe bayebi oyo ya yo mwa mbote kaka napesaka mbote na petite sere nanga Vanessa Yoko na Afrique du Sud na Nadine Monianga na Afrique du Sud pe sinon yo mo siko kombo na yo kombo na Christian Sous-Sol soka pembeni ya bienvenue ndoka olobi c'est la nini oyo eza na studio ya surprise na part na yo omona ba surprise ba son mystique pour sentir Babi to mona bason mystique to sentir bienvenue to komo poussa na biso na souk émission na biso l'invité na yebi ke ba ya yo pe bazolanda na minute boza na besoin que ba soutenir yo pour na mona déjà papier na za mais na mona déjà ba Alain Mwaka na mona déjà ba vous Benz donc depuis Paris Vieux Timbo donc na Suisse na mona ba Billy merde wa mabanga na ye donc non mona ba Eva Ladel Mbala Chaber Nzongo na Grèce Mazenzongo héritier na Lyon Pasteur Tatiano et alors roi Tatiana Pasteur Tatiano Mazé na kola mama bana mazé mama oye Pasteur Timoy motako memanga Rwanda oye nako kenekala mingi te oye esika Roger Kikani oyi ata nakati ka sefungolinga banzela nako kende mono yolele mama yaka komona oye ata nakati kobeta pa ya Roger ka sefungolinga banzela nako kende gese oyi oye Luanda he paseti moyi maze mama yeso yo ngongana nga kobeta mokoni ne beti pa ya Roger Kikani esiko yo sai lokola Israel ekobimisa bango na sipito emono yolele mama go ye alléluia bienvenue to bombi ba bo comprendre que mon balio azolela na loyembe donc azolela na loyembo azana besoin ya soutien na bino tolingaka émission na kitoko tolinga bongo ya kitoko moi tsombo pe appel moi nini et ça ravoue bien parce que l'artiste na biso ba na besoin de soutien makasi pour likembe ana kin bobuka na ti Vieux Timbo likemba donc et ana kin grand frère propre donc Alain Bolasquin c'est vrai qu'on fêtait côté kuna mais c'est bon tokomo kabwana na biso déjà na yo bienvenue succès tokozi la pas la queue kozoya tant mususu c'est un message mo sengé na yo au lancer na ba diaspora au bazolanda ouais na mingi
na bosanité vient na Vetimbo esika zali via na Paris Vetimbo na Paris et Vetimbo na Suisse Isoland mboka oyo ezalaka salité te même chasso komona te Vetimbo na Suisse vient na mavu Benz en tout cas batutu mikili na pesi bango bambote bao déjà na bwakaki bango na champ bango tu na pesi bango bambote esika bazali nazo continuer ka mona na bino yeyo bienvenue succès nazo bunda listo mona ki na bwakaki wana na grâce ya vie na biso vie caps fa yini mutazo bundela ngai obosa na été hein na obosa na te bakomo na bwaki wana pona vie na caps balobi yeza la soko bwaki bongo mona bu eloko ye ya bombaka te yaza soki ko masolo alo bienvenue oza wapi tala mutu motele tela sala imagamu kwa mususu atindi boya bomina ya koti na poche mais vie liste pesa ngai na respecter ngo po aza vie na biso aza vie ya soutenir nga petro likambo roza la boya bengi ngai bani no comprendre yango senga fona boka listo na yebi wana eza mambo ya vie ngai bi oswana petit na ye batutu balandi ngai bienvenue succès yo nazolela ka soutien et kosalama bien soutien mais sala bien makasi nazana mwaso aleki liboki mpoka na elengi aleki taba fresh na elengi mwaso asala ka lisumu te en tout cas batutu bazolanda biso bambote na bino yango wana toujours nazaka na studio nazobeta na nga 3 titres bienvenue so moi soutien sala bien numéro na ngai wana c'est na pesa ki 089 67 90 516 089 67 90 516 mazenzongo mama ya bana mama azaka na mutema munene osalisa bana mama ze bakotuna bakoloba maze mama pepe supu na ye ezalaka lokwa pepe supu abobila dawa kolambela mobutu na gwado maze mama nzote ezanga lisumu asaka lisumu te nzambe atie na buka bomo ya zanga mbanda Mon vieux nanga Paulin Polecha ya bino ya ngwana bambote. Encore une fois merci na number 1 ya Congo Millennium Papa Ricky Dibenzi. Merci à toute l'équipe technique ya Congo Millennium. Merci à toi Ben. Merci également à celui qu'on appelle Jires Mwanda. Merci à Bello, merci à Nathan. C'est comment encore Ben pesanga komboana. Nathan Malalaise, merci à toi. Wana Tatiana Osango Yeyo ya bino bana nyonso ya bandal depuis mikil na lela bino fort bandal bomoko bandal sans frontières bandal toujours boebikara o mabele likama mabele ntangwema na lela bino fort bana bandal ya Luanda bana bandal droit Tatiana bandal mais na lingi pe bino pe ba commune mususu moyena tanga ezate po bozara tellement ebele. Merci beaucoup pe na ba nyonso atsango na para boss na Papa Ricky Dibenzi. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Bah ndenge bo félicitaranga, ça me va vraiment droit au cœur. Encore une fois, merci à toi mon ADG Owana Yangai. Libambu Mavambu Golf One Security, bienvenue. Totikele au micro. Pour le penza boboto bonde ko bamande na musique Ben donc Troka Bwana na loembo oya suka ensemble avec bienvenue succès numéro na yasi apesi. Nous avons besoin de soutien à Binopo nae donc numéro 1 bengi direct ba ope ba ebi pe vie caps bolekeli à partir ya kuna ba ope bolingi pe Tatiana bolekeli à partir à Tatiana donc on est là mais mingi to lingara penza ezala bien. Moi na rolela ana besoin te ka o mabanga ga ebele te libanga ya lisolo. Bienvenue tozo liki ke tokuta na liso prochainement ezamba liboso me asukate na ba onyoso bo mesen kolanda biso bobo to bonde ko ba korenyo mabota mabino na lobi nani te champion magouche obimite bino nyonso bo bimina lela bino fort. Yo bino na ngambo mazenzongo ye na ngambo bina na ngambo biso na ngambo tokomona na o bambule koya he tokokuta na o bambule koya he bino na ngambo biso na ngambo bongo ebale ya sai ekokauka jamais bilobaloba na bango ekokangama bina na ngambo bisana ngambo ye kokozira Alléluia amen boyaka komona nasiri maele pona mama yo bino na ngambo yo
bino na ngambo yo natuni bango na ngambo yaka komona o ejana siri maela mpo na yo he ichakira le na lokosolo sira o na ilaba o manto ba mo liro nzambe ye yo ye moyo kosira yo boye yo mozo sira bino na ngambo biso na ngambo bino na ngambo biso na ngambo tokomona na o bambule koya tokokuta na o bambule koya bongo maloba na bango ekobima polele bilobaloba na bango ekokangama natuni na bana lio bango balobi nini na kisa susol natuni na bana ya Suisse nzambe ye